Oh mama mama na lobe, mama lele mabondela, tolo nase, mutupe na mui, olembate mama, lele mabondela, isika nyonso zali. Pardon, c'est complètement fait ça c'est là parce que moi Olivier Kota. Na bato nyonso bafandi batelema toyamba nzoto ya ndeko na biso Dadi Kambala. Comme ça, bandeko ya presse bakoki koede bazala awa mpo par ezokosabwe balibere esika bandeko bafandi. Voilà, là c'est l'entrée ya nzoto ya Merci, nous demandons l'assistance de ce maître. Kisango, artiste comédien babongisaki moko na kati na bango na kombo ya Dadi Kambala. Comme de coutume na biso artiste comédien, monument oyo etelemi awa eza genre lokola Panthéon, eza monument des artistes. Artiste soki akufi mpona biso artiste tolakisake en part ba œuvre na ye atikali seko na seko nde toyaka kosala plaque na ye honorifique tokomaka kombo na ye na monument oyo. Cérémonie oyo ekosalama sikoyo ezali cérémonie wana esengaka vraiment kimia mpe ordre. J'espère que na kati na biso tozali na représentant bakonzi ya structure ya baartiste comédien. Tomoni mpe tozali na mama na biso azali député national ya Funa honorable Christelle Wanga. Tozali na bourgmestre na biso J.C. Kadima o azali lokola mokolo. Tozali na etapa liboso tozo expliquer bino oyo akufa banaye mosala nini. Ya mibale lokola tozo courir derrière Gonga kolo mabele nawa nde tozali koinvite na honor mpona kodévoile plaque honorifique. Bandeko ya famille, voilà donc de vos avons précédé vos à la sima ya officiel pena na ba konzian TPC. Vous allez association d'artistes comédiens. Voilà. Lelo toyete kotika ekona biso Dadi esika oyo ekozala bambula na bambula soki moto aleki na Kisasa oyo ayebaka ye akoleka awa po atanga kombo mpe makanisi na ye ezongela ye. Donc lelo donc tozosala ke ekona biso Dadi histoire na ye ezotikala awa. Mutu nyonso akokuta bisika nyonso place des artistes lokola ezali esika oyo bato nyonso balekaka soki aleki awa akoka mpe
tanga akomona kombo ya dadi mpe histoire na ye ekozongela ye oyeba ke oyo azali deuxième ebale mondial auti kotika biso premier ebale mondial évidemment original ye moko atika biso ya mibale ezali Mundweri mpe photocopie conforme ya ebale mondial alors etikalaki na biso dadi nde moto aza kosala ki ebale mondial finalement ye mpe atiki biso mais enfin l'artiste ne meurt pas yango wana tozali awa mpo batrace etikala tokosenga na bakonzi ya leta bazali awa komsa biso nyonso tosimbi epeto tolakisa na point Voilà, là nous sommes en train, voilà, dévoilement officiel, il y a plaque honorifique, l'artiste Dadi Dikambala, voilà. Après qu'on dévoilait, on va inviter Kozio Bazawana dans le TPC. Voyez maintenant qu'on fait la tour, il y a cercueil, hommage au rang de honneur, il y a Fouka, l'artiste comédien. Voilà, merci beaucoup au bourgmestre Jean-Claude Kanima. Voilà. Ça m'a aidé. Keba liboso. Fongola nzela awa.
la presse. Tokomi, tozonga si. Couper les alliés, on a richesse.
Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela.